Capage TV. Capage TV. Capage TV. Belki c'est comme le roi Tonga Tibet. Ce qu'on a été mort à 0. Tonga Tibet, il va mettre à 80. C'est comme le lobby. Ce comme mon colombo bête en côté. Oui, ça qui dit c'est 30 à 0. Oui, c'est comme maman. L'église à l'élo. T'as là, tu vas bête à Bango, Tonga Tibet. Ah, ça va bon. Faut ça n'a pas qu'à mater comme vous voulez, n'a pas de quoi à côté à bête à Yes, oui. Tonga, ça comme on a besoin de ma casse. Comment on a ma bouche, je te dis. Chaque jour, batonga 80. Il y a pas changer mon départ. So bategisa comme ça bandimi boy. Baro za na batebele masenga supio, te pe muki batu basombi. Bara di bana masanga bien glacé mais so vandi ko zo ka kaka. Na ke fata na kaze mais na bara lo kum po sangwe mat. Et ça la bonne. Vanda boy, nga fana pe mena wese. Zo o me pe senti que solanier. Mais bara lo kum. Bara lo kum ba bombanga na zo bisayo. Combien de balles ngana kenda? Otapena wesi yangu mto suba na sola gaza masuba. Ezo zonge la yo. Suba kota lokola. Makasi za mabe makasi. Moite bara 6. Son 14 aki kuna. E inda ti mo vanda ni wapi? Yaka boy. Na somo na tangu kota so bwa ka te fobi mamko balgo na virgi. Potala Bo fa na kacha bar so mutako tika masase so moni place à vide benga so to tonga ku. Kuna na bari moko. Mama. E comme na fait yo pasteur boy. Mama. Amen. Ah, solo li. Ah. O tika la bara 6. Tika boy. E botre ba bar to quartier ngam, ma musique moko masanga moko. OK, te kuta baro za na batebele masenga supio, te pe muki batu basombi. Bara di bana masanga bien glacé, mais so vandi ko zo ka kaka. Na ke fata na kaze mais na bara lo kum, po sangwe mat. Et ça la bonne. Vanda boy, muto ba ya ka mutu. Ah. We bakate. Oh, tika boy pasta. Ngana kenda ko tala batu ba yambanga na songa tika na rabis. Tika boy. Mi comme si na ke comme yo soko bimi kanga porte. C'est ça. Mi comme si na ke tala boko bima fait na chambre ngana soto solo ko na foni. Maman. Loka na ambassade. Oui. Eh oyaki? Yeka na maman. Abimi pété. Na zo ka lo ko na radio, e peso kanga lo ko na radio. Azuma pa bima mbanga trop tard. Et puis mukola kenda ka libosa yambanga. Atuna makamnanga mingi te. Kama kambanda. Boni pa ana. Amon intérêt. Boni man amon ngatina te. Amon tuna ngana bana quartier. Muta baya ka mutu. Solo li. Na timbe pena boa baba yenga mena kokende wapi. Gardien mingi bino ba sikengela poto. Ba réserve ba sia zemi nan ba botite bana ba kota terrain. O solo liko. Na bide so bisi pe mukidi. OK. Ko vanda ko bonga. Ko tele mapia piaker. Yo makam to lubakia. Na Hollanda. Tragende bane. OK. Ko matabisi ne bandeli Adana Eva. Ko koma kingasani mkumukile usikwa. Ko kitana nzela ko kufa, ko matabisi ko botama. Ko mona rappel place ma bête soko kina munoko kwa batu. OK. Yo mo ke tanto pas nous a différent. Amen. Yo kanga très bien. Na Hollanda papa. So zo kende cop. Kende ka cop ke métier na ngande fandia. Amen. Ko tia montant bongo na mutute. OK. So ba ina montant bongo ko kati. Ko so zika montant et lembisi yo. Linga ka métier avant da min ko le ka bongo. Ko métier mtonga na mbongo. Amen. So ko kia ina mbongo zingo sepeli na métier. Kundelo ka métier ko ma bele. Amen. Excès de kokita, excès d'expérience. Excès d'expérience. De yango. Parce que mon expérience est côté et dominer les autres. Et dominer les autres. Diamant c'est qu'on a expérience. OK. On commence à faire des ngana ki. Et l'autre outil c'est ton lembi, bino bo lembi ngana ki. O ye OK deux fois mais autres moko bango ba lembi au courage ça ezana. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église, voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable.
Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Bodi, numéro 15, dans la commune de Limete. Vous nous trouverez. Partout dans le monde, Zambia pambola bino to eli sous na maté ya pasta. Ndenge kaka bosepela na ngo ndenge pesa la maka. En tout cas Zambia pambola bino alobi kolala kola mukezali habitude te mais ndenge Nzambe azo kutanisa biso na bino en tout cas aza juste pe fidèle na mahamuna ye. Tozana pasta awa bolingaka ye bosinga ba numéro na trop ezala affiché wana numéro wana peneza ya pasta. Okobenga la mususu alali to azali na ba tournage net toza boye toza ba téléphone te. Mutu la mususu aza pembeni pe moyen yamba ezate en tout cas bozara plus connecté soko bengi au patienté au romona toko yamba yo. Pasta boni. Ça va hein? Très bien. Bien sûr qu'il est bien hein? Par la grâce tout ça va. Depuis na ya mukili nzamba za lokumu. Ah. Lokumu nyoso na otopesa yango wana hein. Ko le longwa te na baumela. Ndenge pa ndima ki obotama. Kando ngolobi. Ti lelo. C'est profond hein. Ti na demi-finale la vie. Amen. Aza merveilleux. Amen. Kozwa effort nanga. Pema yemta pesa. Ozera to comme sanzambe so ngindi. Ozambe ngwa profit. Ah, ya solo. Yonga pena ninga jale lote so na pesi mutu. Kumisa nzambe ndengo zalaka. Difficulté eza makamba vie. Amen. Mususu c'est quoi la formation sur l'expotea. OK. Pas si nous tokuta nango eza satati. Mususu nzambe mwa alexaka yo. Amen. Soda pour que de guerre le kana formation. Amen. Avant na simso makamba mike yaka a. Amen. Oko ton famille batambon. Ozambe na mbongo. Moi no azana mbongo bana famille bakotikele mbongo. Mais makamba ko tongo na vie expérience akuta na bato mabiali. Songa koto. Amen. Mona ka mona mutambongo me akoti nzela malade. Na mona ko. Te man hôpital. Pour mon mbongo somo to mona nzoto nga gambo kinzoto lekimbo mbongo po banga makasi ah solo li lekina malade tango bika nzamba za amen e yemona mutambongo banga nze makasi boy ke bato ana mbongo men santé lekimbo mbongo na bela na mona soki mbongo yo kamba loko to loba mbongo esunga kate loko to loba amen mususu ko mona pa nzamba sana ko kabelo déception déception on appelle ça assurance on peut ça finir pour que man ko mo hotel ke toyamba tumtazana ndenge nzamba salila yi amen kapash toyamba tuloko ba joueur toya terrain varesi moko yonga ye varesi moko numéro nde we na numéro nini chaque numéro ça na poste robeta na terrain mukili bale ndembo mbongo esimbeli du différent défenseur au mer na bale était musa na tiré biso ba plaquette aussi mbongo c'est aussi bomba. T'as na bale attaquant. Il y a ta sopi 4 personnes, ça l'esthétique. Ministre, président Zimbong, ça le ça. Directeur numéro 10, il y a Kabula, il y a un équipe et Coca. Traité ça na bale, le directeur ne va pas se faire Kabula. Il faut travailler. Si. Gardien mingi binomba si kenga po poto. Eh. Ba réserve ba si azemi nan ba botité bana ba kota terrain. Au solo liko. Comment Pasta, Matissa micro, tu es combien? Yoka schéma. Ça vous comprendre. Yango pena. Pour ça cours technique technologie avancée. Tu bête non ma solo bisia, bisipe mukidi. OK. Ko vanda ko bonga. Ko tele mapia piaker. Yo ma kam to lubakia. Non landa. Tragende bane. OK. Ko matabisi ne bandeli Adana Eva. Ko koma kingasani mkumukile usikwa. Ko kitana nzela ko kufa ko matabisi ko botama osololi atelema ki piaker mutalongo afandi angindi alikaki na pasi ko nginda yoka ku musibo ko telema mutanga afandi tisuka sa oki akitite o kanja ko ngindo ngini te tisuka otelaki bato babonga babeti oka ko yemba soko za maya tabisa kaka déplacer place wana faut filer na kaka kako ke nokuta place muka pa mutakiti ofani na ponango challenger yo mona to sa mobola força ka ko sikisa na place technique tete na technique te minga fansi mais atelier saka bana na ticket pona ko somba TV faut na changer cop kana mikate faut filer na bis ya kaka mena pousa na liboso au solo di pasta makamto solo o ba débrayage ko koma moto na amen kapache au solo li to la sabino nini to la kisa ya lo la boyo kite ya c'est ça ya lo la boyo kite au solo li papa kombanga kaka bisite amen ato mateli mutagangi ya futote
ezabisa kaka seza ki polé na nyacho wana to bunda kaka na so tuna de musoko sa na okita liboso amoni pesa za kitina te mutu na vende motel ala le encore tisuka parce na osa na mo mundala kufuta nga mabe na dépasser na changer compagnie et solo linga changer ko compagnie tozolo ba na changer mama n'ébite solo ba ngana matabisi na mutamemanga futa ninga tike mais na côté to teninga biya watenga mona pusa na kuna côté na kenda na fanda ya gangi lanta na okeni toza la place moko na kitina bisité nazaka na kati so bito kitoko ganga ba kolexanga ba opesa nganze nzela mais na moni pesa to tellement de espèce imitra kende kuna pa na vandi cop ero ya onto lobi misusu ba beti ba vunga mutameme na cop à l'action mut po beta cop elle muka na kati ko po changer sous méthode deuxième copie et na benga ki awa na ye awa na kimite na funga pe kuna tata kuna pepesi ndena salaka mukidi amen fo yeba ndeto zo fungula bato pourquoi bozo bambela kolo mukidi wapi yesu te bozo bambela babe pesa opema okoma lelo memeli ye ngambu akoma na ko regretter mimi muto bayaka mutu yeba kate o tika boy pasta ngana kenda ko tala bato bayambanga na esonga tikanga na rabisi tika boy mi comme si na ke comme soko bimika nga porte c'est ça mi comme si na ke tala boko bima fait na chambre ngana soto solo kwa na foni mama loka na ambassade oyaki yeka na mama abimi pete na sio kalo kwa na radio e peso kangalo kwa na radio azuma pa bima mbanga trop tard et puis mukola kenda kali bosa yambanga atuna makambo nga mingi te kama kambanda boni pana amona intérêt boni pana amona ngatina te amotu na bana quartier muta bayaka mutu sololi na timbe pena bwa bayenga mena ko kende wapi pona bisayo yamoni soko créer le moko comme nécessité passe yango se révolta ka ennemi na ngeza révolta yo on est sur nos capaches olena ya kawa na kendaka ta kote ya si la tina tena miso moto comment na 100 francs amen mais si la valeur sololi o tika la bara succès tika boy et botre ba bar to quartier ngam mais musique moko masanga moko ok te kuta baro za na batebele masanga supio te pe muki bato basombi bara libana masanga bien classé mais so vandi ko zo ko kaka na ke fata na kaze mais na bara lokum po sangwe mat et ça la bonne vanda boy nga fana pe mena wese zo o me pre senti que solanier mais bara lokum bara lokum ba bombanga na zo bisayo comment les banga na kenda o tapena wese yangu mto suba na sola gaza masuba ezo zongela yo ko to lokola makasi za mabe makasi moite bara succès son kato zaki kuna indaki movanda ni wapi yaka boy na somo na tango kota so bwaka te fo bima mko bali na virgi potala bo fa na kata bar so mutako tika masese so moni place vide benga so to tonga kuna na bari moko mama e comme na veyo pasta boy mama mokile na ba tiki na bara pio liba libanda pourquoi to kanga makakuna c'est ça Capache, tombe tama kamba seri. Comment ni vie? Batu faut tala mukili fo ete ya biso nyonso poto tuna. Nyonso na misu. Amen. Capache, papa batu miso na vie. Akotika la kozwa kate à partir ya yemo koma ko seli batu. Ndedi papa. Azana problème na nzambe te. Tika bo. Yokanga. Biso tu bikelamu. Nzambe. Amen. Nandanga. Na Holanda. Omoni ko luka. Faut ça na ngombamba. Koluka déjà la titre numéro 1 et kopesa raison. Amen. Capache kozala kana défaite ya komona likambu mabete ce que pesa remboursement. Amen. Comment on rappelle place mabete ce qui na monoko kwa bato. OK. Yo mo ke tanto pas nous a différent. Amen. Yo kanga très bien. Non Holanda papa. Sans aucun de cop. Kendera cop que métier na ngande fandia. Amen. Kocha monta mbongo na mutute. OK. So ba ina monta mbongo kokati. Poso zika monta et le mbisi. Lingaka métier avant da minko le kambongo. Ko métier mtoka na mbongo. Amen. So ko kia na mbongo zingongo sepela na métier. Kundelo ka métier ko mabele. Amen. Excès de kokita, excès d'expérience. Excès d'expérience. De yango. Parce que mon expérience est koti et dominer les autres. Et dominer les autres. Diamant c'est qu'on expérience. OK. On commence à faire ngana ki. Et l'autre outil c'est ton lembi, bino bo lembi ngana ki. Oye OK deux fois mais nzoto moko bango ba lembi au courage ça ezana.
Je force wapi au vandisa. Na vandisa. Ce qu'on comprendre. Amen. Et le condé na omoni biloko to solo la. Baté à péter. Ba tu faut bazela kana temps. Toke malembe. Nini zo sala muto comme pepele na place ba pesa ki valeur mais lobi ba boaki. Surtout ça. Les arani pasta. Bébé zani. Les arani pasta. Eza manque ya ko considérer oyo zo sala. Ah. Donc très bien. Au moins on a ça. Et quoi ça m'a bien mis sur la bino. OK. Mais ce qui est bon baranga, faut na linga mo façon. Amen. Na ko lemba ka mota na mona musu se bimu e ko leka pe wana na intérêt. Na lembi ngo pe teme na tika na pause. Na ko bateke na tiki. Pour côté na ke tantôt na landi salaire. Et ko pe ko chiter na songeli aka. Oui. Sans comprendre. Sololi. Ko bebi saka pesa za ki liboso tato zu sika kitoko. Tika relation. Amen. Na ko zonga. To baby sa mingi. To kenda pe simba te. Sans comprendre nga. Amen. Biloko foko zaka nango. Amen. Kapash mutalaki so musala tongi ndiko leka ye yaga na komikitisa. Amen. Sans comprendre. Surtout ça. Soka mbongo na ucha pembe na yende na komi boye. Surtout ça. Sola na lokwa muta ebité. So tu ba kam yo to banga ka yo to mona ka e pamba yo so banga e ndengeni pana nga trebe ka comme la ngomona ogumba mela mutuma bato comme yo to mono prêtre ngana yebi ke ndenge so kumba mela muto to mona ke linza nzo bo moni ye musala bo pesa nga valeur mutala kisanga na yende pesi sourire te na nga siko esimbi o nga na so sala ekuta e bango koleka nga menza maponi nga kake ma e mata esa na melanga nde yango so comprendre nde yango tika la kabongo. Ah, ça va bien. Respect na maître. Il y a de base. Parce que soit ça mona comment mona maître linzanza. Respect na maître, respect na hiérarchie anda. Amen. Famille bo fandi. Non ka to ko boya ko yamba, so bo kutani mikite ko mona kete ko sakana ko na saki na mona ki otien. Molinga bo kutana te. Et joue un rôle. Pour bien nzela ba noko ba samisa moli ba kangaka bana mingi. OK. Pour tous les noko ba noko mais tous les noko ba noko te. Na bita ko ina. Kutana na bango rare, so pour moi ni pesa kama cheke. Ko linga katoza kana visibilité pa bande ko mingi ya famille na yo. Baza la plupart batu balingio mais mingi baza na posa destruction na yo. Na betela kiote. Mingi ba ko pesa azima so ba pourquoi moi na nangu tatanga ko leka mais yaji ko leka nga. Basala. Yo moni evita mingi bango. OK. Kutana na bato so bokutani on va reconnaître on a malamu zo sala. Amen. On va que ngana comment ko se planning na bana quartier ko les membre famille. Bata di banda. Bana quartier ba ibinga. C'est vraiment compliqué. Ba monanga, ba kuyanga. Ba ko mingi to zo famille ndum te pesa bana quartier. Bata di banda. Sololi bata di banda. Bana quartier na zo bango ko côté na kendeki na place au quartier na ngezati. Na kena côté moko boye. Bato barabara pesa na ko. Tango esimi na zongi na considérer bango trop bana quartier. Pona zaki na quartier na ndako na siba ndo mona nga pamba na bana quartier ndo mona nga master. Au solo mais niveau classe bango ba kenda nga na kenda kate mais surtout sur ba pira nga valeur. Surtout ça na bilika monde ba sekinga mais surtout ko mota bato ba bombinga. Comment famille na place ba bomba nga ba livra nga. Si. Mais bana quartier ba mona nga pamba mais surtout ça na bango ta bato ba pesinga va valeur ba biso sonde to si ça classe mais nga na kati il est très ça va se comprendre ma biloko parce que quand ça va tu vas nyonga vie capable mutako kabelo soso contrôle malobani a lobi pour se fanda bien na motema tika boy mutako peso elo côté malobami ça tu kan nga considérer yo côté ko le kabilo ko kulia et comme langa o commencer au kete wande ko nanga madi kam ke yo yaka bo chai pourquoi a comprenanga na makambo nazo bano makamba mikie biloko ezengi na ba famille ebele ya moni mingi babimi na ba famille ba kodi kuna ba koma ba rival nini akenda ina biso tout ça là ini to bomba kai awa bo bomba nga na maluba nini o boloba na ngeti kala gilet atana sepela kamena mona ko boloba na nga pota ndako na bino nga suko ete poso ina mona zungu sanga makambo finga nga kala mena zene na bino te yo kaba ku yo yeka kosuka ka kuno yaka wa te na zakana mona ndako wana potela elamuki Uka kuseri. Osololi. Kapashi na pesa bakomba mike. Osololi. Yeba kotambola. Amen. Surtout babola bazaka déjà na faiblesse ya kala pour mentalité kweya. Ba mona kwa baninga ninga bazoba leka bango na sengo. Siko na pesa ki mobola no siko dimise ni suna ba pota. On a évitaka. Ya aussi siko loba. E sengi ni muso mobola pa no ezambeti, ma pa nene za suka na ko senga ngo wana.
ye banda tongo aliete yo pano ko lesa ko muke posa na mbongo na poche obimisi $50 $100 zotanga tanto ça na poso bakisa $20 so mbelo mo pour monter mekita mais tant ngaboni ki maile ne suki yo mutayebi yo atali ko tena kende ko samba famela ke pande ko nanga na nzala zana malobo ko katela ye pe le misepe motema yo mona aboni kana tena mbongo pesa bomsa inga tant que le biboy ozokise supporta nanza na lobi na lelo ozindisi ye so soko zama bate o mbongo no ngo makambu nana za sala bo pesa inga kwa kufuta malo bande kwa za na mbongo soko lobi na sima bemba ngolo kwa munisa tiki dossier bo se langai bo pesa langai solo kuti ba profiter na sima na yo solo li akabeli 2000 ali ato sele biloko to yo na bengi ya 5000 yo tango pesa ipa kufi wana sans comprendre yango moni so komi na moi 100 francs yani makamso ngo ganga doser amen na lo bani na obekisa mto likam batwaze bele na zokota rande ko komelanga ti mo ko ela bana ebele ba sute pona bana yango moni lona waka pona bana très important amen kengela maloba kande msoko matate non on zanga c'est sauf pour muto no lobela na like na nyos mais bana ba okolo ebité no be ozali c'est ça muto za na actualité ba betela ke maboko manzaka na vie à risque ba kengela ke makasi ba bola ba za contrôler yango pe ba umela na ko zanga tina na bango ba nunaka yango wana so comprendre ba bola ba nunaka makasi mubola za ko asima caméra ya film ka beaucoup monné te pesi image kitoko beaucoup misi émission mutala ki yango ye na monani te ata boleki beaucoup tani muta filmaka mais yo na maso to leke muta ba to tele émission na bango to s'exposer partout banvoa ko to ko te ba contrôle so mbelo ko ba kengeli ata ba lobite to mona ba on TV mais caméraman na filmaki biso ata saidi ka ba mona na mubola aleka na via ko bata mabachaka ikate pa mi pesa kele kali susi ne ka nazo analia mais tant que nous sommes les kings nous sommes beloko ba moni faux et là on se somba na soni babi no $100 ozana poso ka kuna na 60 quoi bébé longi na ngaso na somi na 60 otika sango na sopa na pesa o somi na motema ki tanga ibele na somi na kesika pourquoi na tunaki na kutana biloko tala ngaku tu sanduku so comprendre ndeba makamu na viso comme une actualité biloko na te betsa motema amen so comprendre or bakamu mi to kutana ka ya babo mususo le ka bumta finge sa motif si makambo sala ke sunga ke mais je réponse à ma bé tout on est zo ko zo ke na kamé de ndi makase ki mi sebe ebende mukia na kamé ku ekufi de munition aux actualité ke bana ba souci so ko zo mbanyo sono ko yo ke taka ba stress mo mbola azadi apekera di bela makanisi no se vanda kana ko dia to finge matalo ezate na zanga kala solo di ba mfoma ba umela kate bata succès na makambo mema bato ebele makambo mike na quartier ko tonga mana bato ebité nyonso ko liki ya pona kite ya zo ki boy o somba ta koko ya de kapé koko na za mutro ko abino o ne bomona ngeza actualité nzale za biso nyonso o kote ya de malewa ya sali boy o somona tango zo kayuka sko na sala nini e comme le quoi stress boya kango penza kapash yo moni nganza sko oye ko ya na zongi sanga na makamu nyonso kwa biso se tu batu était ngapela zonga na inde nanité pour comprendre le monde saka tout et yindi desa ici et yindi moto le monde ngana car anzale on la tisanga ko ko na pepele so ke bongo ko zalese na kenda bongo comment ko ba konza mindele autina bo kontina tongo na jipa kitina poka koti balabala mo sha mama ndela ali atambole meta ji moto amati et mon poka kimi cross oui amoni masangana batu ameli et puis soko yebani ko lieska batebeza na sécurité ko ko ba olambisela na mbongo na yo tanto ba ko tshelo poison tika be pasta d'accord tika na bonga mana c'est ça c'est nga na lambisa na lia rapendati ba yebanga ozolo kwa nga tana pesi mo ka ma peche nga mo bina ndako buna na bengi batu boy bino mbali bozo partir Saint Esprit et bozo okay ba yeba peke no yeso ka lambisi ali ravmate ali rapendati tanto na pesi mo na bosse mazanga bocha ka lobi e ko beba botuko liango mais place ba te bele cha muboko liboko ba kisa mabego yate pasteur Sololi tambo na contrôle technique amen oyebite tona mukilo to mo na mambia bato libande bele ba ko cible bato to oyebite o seka na bato nyonso ebina zo kanselo na niti tika be pasteur na masa te ba camarade te na boulot te wapi bidoko na famille wana je te dis devant amen
Soko longa te ocha tembe mukolo kolonga pa batikane ba kokamba il faut que ça la prudent c'est ça yena cercueil mama ese kenda kio azoka mwaka ye lili auta poto eko sunga famille atikala réunion asentsika bango na biloko kolia kanti balinge na ndenga solo tuili bavala akenda tozanga yo totikala basengi me okende ezebele na Congo evandi lokwa efanda lokwa maboke mutu na quartier akoti aleki bino na mwa 100 francs bokomosala zuwa atie wana bosiliki apesi référence kitoko mpona kotiela bino nyonso vraiment comme ya kanti nini yango ya kobongisa mama yoka bato akuti terese bangungi atiata balabala te mpo tokokaka tabika bolongwisa terese oyo bajeune bazar bomisa babimisi batie liboso apesi bango mbongo kaka bato balongeli mwa baterese bongo asalisi terese atika boye intérêt na bino bolalaka wana kimisi bango po bino bozo charge ko tsaka na bolongola bota ba 2000 bakino bo apesa boaka kaka te ako sala nyonso eloko ebomi Congo kande to sola eloko ebomi mboko yango ndeko na bino libanda tindela bino 100 e koma bilanga azokebele teka kanga maboko sala boy ngala teka ngala keteka soki nyinyo mususa kotana mobile na compte ndeko ebele surtout biso basi tokotsa na bana nga na koti bango na mobile na koti nana belaki kasi mbanda na ote mbanda mobile na yo bako kopesa biso lipa c'est ça comment ko sunga ilo kwa mama makamuna kamuka ebele surtout mibala français qui ngoto baki mukolo mibala français de yango makamuna bango penza sala kate na ina bino bata français te nga tuna sika kuna saka makasi na kangande français ngo subie surtout ça Maintenant, c'est capot. Il était dans le partout, maman. Moyen. Nous sommes dans un effort. Maman, nous sommes dans un effort. Mais nous sommes dans un effort en français. Moyen. Nous sommes dans la vitesse de Mbongo. Vitesse à Mbongo. Et les français qui nous médiocrité. Maman, n'a pas trop conditionné mon colonne de un beau frère Rabiso. Français. Elle va cotiser sur un téléphone. Tikabou. Ce cas va cotiser sur coquille. Afungoli téléphone. Yenda koma kosimba dossier pour loba. Pour ça na français c'est une université mais ça na misa. Bon senti que cotisation pour faire appeler ça quitter. Mais comment ça te paye qui mbongo na meeting ya leka. Moi je sais na biso ça ka moi si na. Je suis connu ba François attaquer na Simon Diop penda bureaucrate. On dirait intérêt général. Yeka boyo kai. Bazami na ba matanga ba bokilo to na ba fête. Bango de ba ko CV. Cocktail. C'est dans les après-midi. On verra. C'était bon pendant la soirée. C'était ça. Bazanga mingi na matanga. Boyokai. Boyokai. Bamisa ba costume. Babimisa ka mbongo tena likam. Kaka koloba yende liboso. Pia commande ka. Mettez les chaises là. Oh, boso ko éparpiller en trop. bakonzi bakovanda koto misu bazonga na sima nayebi bango tito bandaki ntongo na cotisation azalaki te aza te et puis azodispense mpe azotinda bato bacontribuaki boya na bakazier mais tiens wana seri pa atalaka ene esango nyonso intelo mais qui est longo ya beau frère maman et ata balaki poste na gouvernement c'est raté oyeba profession oyeba monene vraiment bazaka bawele la kamakambu makasi mon père ce sera linga ya kende ye fatele kolo likambu papa vandi yo kendo telema akenda koloba lokola pesaki programme nyonso yo zandi mobile ya ser osala nikanga lopango asomba famille ya français na yo wana oyeba na maïga dokanga mibale bande tonzela mpe ni misala epuis bakendaka mpo babokilo mwana ye azaka pende mpe na binoko bafandisi lokwa mopaya bakotiele mbimbi akritikaka mbimbi makosisa nyonso so amoni sikoyo oza nzunzunzunza bandi kokosa kotourne na français po j'ai des problèmes avec toi. Je vais résoudre la paix des temps. Quand on voit si vous faire la guerre en France, tu vas payer un avis français, c'est bon. Ça me dit mais et comme quoi qu'on tourne. Soit tu l'as 3 fois, il est très engagé bimi. Bon frère, ça va. Pas de problème, j'attends. Pas de problème, j'attends.
Parce que c'est on kende te ba bien ndako za mukenga na kende machine. Maman. Tala. Naebi bango. Oyi bango. Naebi bango basebe. Balengela bango na tembe ko le kata basomi. Naebi bango bakanga français. Ba mona français fait. Kando lobi. Oyi bike. So ba seba kendo ko mona boina mabala. Suka tonyo kwa maka. Sel so azo na ndaku. Na français na oyo so ba moni ser. Maman Monica français mo ben ndenge bimaka. Acheki bango to bikola masamba. Boke no niki sabola. Ba corrompa ba mama somo. Mi bala ngo ba sa so mvule bandi. Asenga kadra. Bangora. Leti mbule beti boy. Moni mbule beti. Bon faire la français, va ça misala. A rotinda moi c'est la edra et deuxième c'est fini quand il a makolo. On dirait zobela. Au pied. Mais je finis que pena makolo, moi ça tourne quelque quoi moi muké. Comme ça suffit. Et puis enveloppé. Avant de kabouer na raisonnement. Makasi. Vous le tigele matanga mais na butu na raison que kokoya. Laissez ouvert la fenêtre. Otala nini. Pour qu'on ait sur la bilo que côté la fenêtre. Moi ça qui est préparé. Moi sur la bilo côté la fenêtre. Aïe va déjà comme une finale to demi. Pour le qu'on a contribué à quitter moi ça aussi ça na comme mega tikelinga muku. Maman. Ba yo ka soni so la fufo beli. Na zebi sayo. Oyebi bango pena. Oyebi bango. Ah tu ganga ye. Bazayele. Et puis tu kotango la muka ça va la musa est-ce que kama on dirait bossa muka. Oh, vous m'avez laissé comme ça. Je voulais dépasser. On dépasser ni. C'est ça. Bizarre courage maman. Elle a dépassé. Capache. Oh dehors le gens comprendre. Yango pena. Yango moni. Anga ye. Ba courage bazakana na bakate. Courage azakana valeur te. Makasi. Oui bango. Courage azana valeur te. Na bakate. D'abord, courage azakana mentalité positive. Ya bakasi. Il pas na mvula. Atala kana batan. Na kopola ngai. Mais kopo wana fait ça. Wala biso. On comprend non. Ta toka kinda. Soka zangi bota na kena mina lipa. Oui. Na pola mais nako. Nakoma. Pour kope za na nzoto za na ilambate. C'est ça. Ilambe pola kope si et simba. Mais ba goite. Mbule beti ba sepelite. Goy mbule beti ba sepelite. Goy obimite, ofandi, otinda mwasi bitinde ebele yo na mbetu. Moi 16h30 ndi pesa kama molili. Salo kanga porte na zoka malili on dirait fier que faut luka su mwana. Na sala kate. Oyebi bango. Biso kutu ti 23h ata na mbula to luka kaka. Mbula bete na biso defo. Ozo pola mozo zongo bike. Et puis cop na comme nzamba zandengi. Ce gars cop simbi mali ne koma ko elokoti. Et lokote. Donc ozo koma ka changer nga nini. On est à cela ngani moto wana. Oh. Et qui me sait le moment où kapisa ngolo ka moto wana. Wana so koti si. Mama. O mi saba dola bere mona mai. O tande ngona teka uka. Comme là. Oh, challenger. Ya makasi. Mufola mukaka. Na tongo mona bango bagoyo ko bunga te. Ko bunga te ko senga. Otiki me atinda te, me abulu kuzute bango wana. On se benanga na mai côté na lopango. Toi, donc des challenger à ça vendre qui a dingola. On va challenger ba pepe me kuna moto epe na mbabo. Makasi. Moi si debi ki attaque se yaki. Makasi. Ezopela. Moi est-ce que bana baninga ba hotel na place ba tshaka loka pona. Et pas voyou na ebi. Ko ta ba sa debi. Bana ba tema kwa na ba nyezi est-ce que batala. Mwana mwana na tongo asili nzoto nana lete po kanginza la tineve. Nete so comprendre. Biloko to telaka na kisese capage na mwana na bi. Soko za parent ko za boité. Para paraissé mawa. Soko za para paraissé. Obimisa vie no kwa mangbenje. Obomi génération. Ko c'est la vie mangbenje. Ba koma okene ba prière à 6 heures. Ba loka biso. Kaka ko shasaka. Mon église mo pe kaka lokwa ba moneli bango ba benga na kaka. Il manque de luka. Moi exacté. Kaka to chasser blocage. Bango ce qu'on a quartier ba mona kamisa molili. Baba mona kamisa molili. Quartier batanzala. Ba chasaka ba demo. Te ba chasaka demo. Quartier batanzala. Belgique to quartier nzala. Ba demo bazawa. To bengana. Yo ka skepe mto makete. Bazaka prière ici ba bima bando tu na souffler kuku. Vous assumez ngani ozareni. Oh
oyebi bango penza bango kuta ta bakangeli bango 4 heures de temps bango ne banga sila te papa église ata babeti mbunda dingi sujet sili akomi aboy atika ote yasatika okala tongo salaka nini otekisaka nini obimaka wapi wana mobile akenda kodebrie te bapekisa bango yango pekisa na te munde betaka penda dindindu ekoki yekaka balelaka kolela kotanga nzambe na ngai eseleki eleki te yondo olekiseli yo ngonga mama kapasi nazo babayoka osololi mpenza atalaka pauvre ntango bokoma nango ekomi chronique c'est ça anepe yango esili mama osali nini nasitoloba na bino abozala bazangi me bakeleli te moyen soko ozangi ne ya kotia lipa na munoko mabe wana nde mabe nde eloko mpasi ebomi mpenza baeglise ya sujet surtout baeglise ya sujet vanda na lopango ya babola yoka priere na bango na butu oregrete okoregrete po bapatron ba c'est quoi ça so banzambo ezaka 1 2 3 4 ezanga plafond baklosaka neza suka bangungi baninga bayaka kotoyo so bocekisango bokabolango nde bino nyonso bakisango miana okabweli bino nyonso 33 omwana moko motema mabe mwana moke aza wade ozango kuna mama bangungi nakata oya biloko wana soyoka priere osomake priere eza ya baangi te oza priere ya songe na priere ya difficulté ezaka mpe bongo ya difficulté muso ekomela nango baangi te priere ya difficulté priere bangi esesa nzambe nanga merci ndongo pambolinga nakoma pokwa yo nde kolo ntango nde ezala nzambe nanga oza lokumu okoyebaka eza goyigoyi akotanga sika mosala na ye te priere ya goyigoyi nzambe otouche bato atouche bato na nini bakabelo kaka nazoyebisa yo parce oyebi akotisaka bakoma bandeko basalaka lokola ye bakanisa ye bandeko na ngai bakanisa ngai leki na ngai wana atika ngai te nzambe na ngai sala tu motema na ezala pembe sala tu mobali na ye aza toujours ndenge asalaka oye mobali chômer nazobetelo nzambe osala boye nazanga te na vie ndenge osalela motu boye prière vrai prière kapela nzambe na ngai obatela journée na ngai lobi obatela mosala na ngai ndenge nasambelaka motalukaka tia misala na ngai na mapamboli tala mikolo ezofuta te nayebi te mpo na nini oyebi moto kolia na mosala arapele nzambe ke moto kovivre na motoki atangeli kopa asalaka na bimaka me ezofuta te soki osala me goyigoyi te prière wakize tala baninga na quartier nzambe nango longoli bango soni alongoli bango soni mpo babimaka tala moninga banome tala nde mama mpe atindi mwana na ye boye tala moninga na nga asali boye wana basalaka loin mokili fo oyeba kapage nayebi te tobimaka mabe ti tolobaka na plateau awa nalobi mayelini topesa bitoya mai otoya vie botika nzambe kimia mpo aza na konti na yo te nzambe so azalaki mabe nde abebisa sante na yo nde obelaka nde okufa otambolaka na banzela ya riske ekuti oleka mabe me basantu balongwe otikali opesa nzoto olipa eza nzambe te yo pesa nzoto olipa na butu nzambe abaptelo na pongi poko matongo bien toloba na bino na ndenge nini na pasta futu micro comme opubwala osololi papa moni bakolela oyo ya bato ebaisenga biloko bato bazobanangaka mpe so nayokinga mona bino eza nzambe te biso moko soki te na batelo kute bakoloba otogene eza babuso na famille tata mwasi na oboye oyo asalaka kuna nde afrena bino okomisa na moto akabelaka bino mabadi dollar mabe pamba oyo yayokaka bino mawa mais biseke koloba mabadi dollar apesaka bino nde abotola bino chance yo ngane bo penza famille ngana zo pesa bango na maolobi ke mboko na pesa bango kanga bango ba chance abotolipe akangi o pesa su ngate na tela ka nzambe na nga ndoko kuta bona begisi basili nzoto kwa na hôpital moyen muto ko pesa ya zate aboye mutatabela ka mbongo bakoseke misala molili aolekisa yo se bomisi ebomisa batebele nazoba makambo soko kanga sololi penza papa batondi na ba famille ebele wana ndeko yete na nini ndeko na propre ye wana soko boye biso ba débita trop kabilo mais lolobi te to sundola église pekisa ka sa misa molili
Oh, église ngani écoute kabelo $100. Ninyo kenda ko teke kweya. Te soka peso chaka banzungu na moto. C'est ça. Olamba kando tonda, olukela ngo kopité. Yento ozomone wana kenda na cop. Église okabe bata ba monika na ya bino na bongo pona pesa. C'est que fait mta freiner bino. Otuina nu yeteke mutu ba freiner sala kani. Ni oteka katelo côté. Lundi église. Osa mukolo moko ba rappeler yo. Osa ko raté nyonso. Belki se comme ko tonga Tibet. Soko raté moko nyonso à 0. Tonga Tibet ba beta 80. Lelo lobi. Soko mukolo moko beta ngote. Oye, ça qui dit, c'est 30 à 0. Oui, tu comprends. Maman. L'église à l'élo. Tu as la bateau, tu as la bango, batonga, tibé. Ah, ça va bon. Faut ça, on a pas qu'à mater quand on a un map, on pas trop à côté, tu as la batonga, ça, comme on a besoin de ma casse. Comme on a ma boucle, je te dis. Chaque jour, batonga, 80. Et c'est pas ce que j'ai mon départ. On l'église, on va comme ça, moi. Comment comme si nous sommes faibles? Moyen. Bah, tout le monde en a battu, on a comme si on pour pas pour le maranaï. C'est ça. Maman. Toleli mingi na l'église. Na Chine nzambe nini. Bapagano bazonginda koleka ba chrétien mais bino ozana nzambe pe pembeni. Te bapagano bangini makasi. Oza pembeni na régie des hommes iboko bi. Moyen. Likambo compliqué. Doyeba batei mabe na lobi na to fungola ka batu vérité. Amen. Vie eza awa c'est l'homme qui dit alors la to yebité. Awa nde ozomona yo. Tala na ibi. Lola na oli felo na yo yango wana. To pesa bango privilège boy na loba bo. Makasi. Omoni kokoma mutu ezaka conscience. Amen. Nzoto alanda kama kamu makanisi yaka na mutu. Amen. Nzoto aza boy ya mutu ya makanisi. OK. Kapa soko la lobité na ton fona bi 5 ans na kende wa. So la na détermination na ton mona pour. Na la mga pe 4 heures. Ola mugi bana mabibi na ke. OK. Siko bango ba to sanzo molimo koma zoba ya nzoto. Soko monika mutu na yokanga biso to ba bola. Na Holanda. Na yoka siko kanu no. Na Holanda. Soko moni mutaza penda pauvre ya 0. Molimo to sanzo nzoto. Oh nzoto fa to sa molimo. Wananga esprit a commandant nzoto. Siko bango ba to sanzoto. Mvula boma molimo. Mvula na kobima te. Na bimita ke linzoto malili ke soki to polito kobe. To kobeba. Na malili wana na kobe kobima komi kilo. A faiblir l'esprit baby azupe mbongo te. Akabeli poko na eba. Na raisonnement. Oya kobima ke pesanga. Yo bozalo yebite na poko ndeko ye. Akolo dossier abana oya ye lokola ya yo. Vraiment. Akolo dossier makamusu lokola ya yo. Soko pese mbana mo komi bilango. Ora biteke posa na charge. Na charge va ebate. Yo bima rapona nani pona ba oya yo. Parce que yo rabi mabwa aji moko tanto yana yo. C'est ça. Na kabelo ki bokonza kuma ko sengolo kwa iso. Makasi. Mususu ko mona asoka bambonga kulangwa mbango. Mais akoliesa ye fa ko tasko bandeko mususu ba sakutu mbongo na sena ye. Vraiment. Eze belé en Afrique biloko. Azo mwana kenda ko tika papa to boko ele mwana mutu mususu. So yake na mama biloko to loboyo na lobi no na ko na critiquer. Na so betela bino ba kuseri bo kaba mapamboli na ba. Amen. Bakaba. Ko bakambali pamboli za ke église te. Ndeko moko ba zo souffrir ko beto lisolote comment ndeko na mwasi mobala zo bomba bana na yo tikele charge soko senge to pese mwana taba roboya te pas ndeko et fait déjà zolé sa mwana wana yo kote ozanza mazobotro ben oui eza bon qui est compétent. Amen. Soko zana faillite malade wana bien mais en zoto boy sala ndena bimanga tongo tongo na musala na mwana musimba te wana bien mais yo kenda ko tiko vanda tous les mbongo wana mibali ya Congo basi baboko la bango bana ko mwana to mwasi mwasi ko fana mwana 3 à 4 parce que rapport que mwana zobela pesa $10 na mbongo te mais na basi misiso zomela so moni fiango bibozela ko mona tia ko ke akokemba orionde mto ko kemba oya za innocent akabele ko ndoto na ndenga litwe nzamba ba ke miki tsapa mobile aye ba moni opamba moyen ko sa ko seta moni siminzela akimi so ka telelo danger nana sana yo no tamba na makala moto poso na mbeba rebele mama lelo telo bité tala ba on a venir pas voilà baka ke nazaki na raison makasi je te dis devant Dieu yo bomba pas beta lisote mo koyeba totala ka moko ya nanga nanga na yaya tobi boyenda après des années tika olo mata zo kita ex na moko to gangi tobi tala mahambo sala kana kala to leli mwana mukie ya mbali mende ba tout est panzana tika bud tozo ki le bembe mame makamba sala kuleka mikolo c'est ça yoga siko simali wana mutaza kukusa tala 3 basi ya center abotana moko tala abotana kuna kibo so sana bembe bioma kapashi
na beti calcul ba charge à modèle ouais ozana ba ma bébélé moyen famille loba moi sur loba ozana bango 3 bana pe bazolala nzala papa bango pe bazoloba bakendo koluka lipe na pesi bango balia bapese lelo mwana balakelela ko mwana soko zonge kene kala maloba na bango nyonso kobungisa nzela kofo denda na moto ben oui faut kende bango na bitoko zomata moto keba faut kende mama moto faut keba na moto balakela c'est ça mama o mati pa nani comment moto moto bako bebele tozo kende ngamo ko témoin moi likamona mutu bozani akena ondio lande na vitesse papa ozowela ndo okente angama bazebele babomisi bato mwana otumso liwa soite kitanga na boya ko futo beto sa to kende bo ote ko sa bongo tenga bi mama okende no nzela na onte folanda fitilité bomisi bango bozo balo ko boyelité te ba ebite papa mukileza moko soko longwe c'est fini yesu te ba remplacer mususu na ko beta calcula nde na sakana kana ba train kala ya kumata ngaza masa mo bakateke loboko na lokolo sika boy pasta oui masa biso mokomeleza ka bebe aza kaka non ba ba ibinga ba ibi akufa ina kana mela kisa whisky po ba longa na quartier na biso bakenda côté mususu ba ose ba benga ka isa tonge okosi na kukanda ne mela ngomsa mela kisa whisky na ninga kufa kisa whisky sunde omoni zena compagnie moko full crow esala ba whisky ba senzano ba ni le bano ba kisa whisky monsieur comme ko utana kwilungongo bato mo sa pe ba whisky ana challenge na beta ba kope beta nyoso tala ba kina sa 90 kope ndima etra mi balé po comme ça mi ba on a ba autant parce on a tant petit kilo challenger ya suka to so ba whisky bo ko pa bo kanyi pena bo keteka ok o mebe bo bi whisky ko tabisa sa makasi ko ba whisky ya original ezala bongo to mata volume à Congo n'était ça ça comprend capage telo ça na batterie bando kota bati que ba jetraf na ndela 4 ya 4 na ko saka na bo et 4 na ko na loko et 4 na penda papa et kunda ma vaye Seigneur to ça peut massa na biso mais comment ça moi la beki te autant ma beki ndena za comment ta moka ko sauter tous les deux hello droite nyonso mais azo ine makasi ko saba radio babiloko mo bodo makasi masa na biso wana leki ba fena nga pauvre fuga na peta ki ba kufa kapash mukili ndenge makasi tana baka mukili eza ko voyage na voyage na nzela lubwa ko il faut tala soko mondo zo komatile lo kapash kumisa nzambe amen ko chaka mbongo liboso te eza mawanza ya nzambe makasi soko beti telo ke mbongo ndezo bomba nga uzazo regretter ngai on a bake non na nzambe na nga zo loko amen na leki na ba risto kapash na musuna beta kate kufela nga na kutana makambo vimo ko boya abele taka toloko taba cuivre na train kweso kende ba Congo tika boy et comme na 14e ko freiner pour pas pesa ngo feu rouge na feu vert pour les cas biso to tomati ba cuivre ba lengo ba nisko ba ko na se so to ko to kende pesa na 13e par lien Vince capable ce que démarrer bando kende so o mas ko bin tanzania na tondi to photo ça très bien lire mbang so c'est tout le monde faut bon sauter Seigneur biso to parole na bangati yango place akatani la ka ya katina kana utaka na batinel ozo batire bandoko tana jeter tina kati uta kuna isoke bime zo songa poto matatu za ba farine de kata ndio siko ba tre na tanto ko to za ba farine wana na nzela ya rai wa ka ko taka batinel la ba ngol ba ko bandako e ko tana jeter capable peste no zo ba kisha bilanga ba engrais chimique ba muniaka soki bime na ba tre oyo ngwana ba sa ko panza na tika la wana bino boke ko lo so to mata to lokoti pena be papa Pula na basak bo sokola ngwana no poko na couleur bien to ke texte na bilanga se komaf yo so bela bilanga na mutu challenge mama to longa sko makoma na kati ndela SBK kingabwa na koti SBK ko tainga shaba to kiti bilanga zaki wana bilanga na ke ti kuma na sina kota ya kote ya ndanu zaki bilanga po bo kati sko ma njili to bido bimina kote ya moja quartier 1 o kati suna se pose se komaf ti kote ya bilanga quartier ti se komaf kisa bilanga ngo ba sako mo kenda capable
na kilo na komema challenger ya makasi soto tege sili me pas bis à ce transit matete wow bilamba tombola bolokoti lokoti malewa wala so malewa na ngamera ndo kalinga na matokolo suka tellement na lula moins cher maîtrise bakongo bakata na basinga suki boloko kenda pipi nde base à témoin ba challenger Robert betala mbwengi moi mon prima pembeni tu nga mon prima nga jamais vraiment mela masanga te sika ba moni ete masanga baby pamba tika boy aza sula pesa ma faute mama le ba moko mo ngai te fona mela place ba moni nga mama ngata na de na zela kale so na makasi na kenda ka 20 po ba mona ngati ba to wakini ba mona ngalorea nazo ni mineka bango boya ki bokenga na za wana tala bokaka John le prêtre zo mamoko bako baloki na ki mobile na kweya na finga me koto na re so ba challenger na boss na tako somba pepsoda na kende munoko solo me mbongo sida challenger yokanga na solanda kapash te okanisi sus na okanisa ko la belle époque Chiquito Samba bon on a ça non sapati moko boy so manga na surtout samedi na dimanche ne pas jour et dimaka noti nesko petri moko muke kena cirage ba chango cirage ta voilà ça le quoi moi semi boot ezimo iti e kauki o senti ko on a butu na réunion de kala na kota kala bakata musique tika boy on se ko taka ko le quoi western ya musique ya ni Santiago otimbele ya Santiago très bon va très bien kama sio kama moi na fana sio na place tous les bateaux changa na okota na obima na yeyo na kwa wana siko ba fio na invite se ba kote kala siko na tala kabino ba kote so na 4 fois fo bomo mabana bino ama boko boma bo tutanga na nzela aussi tika boy na ya ko pisoka ko tutaka titi o tutinga ti mapi ça va ndeni Martina o qui peut te ngabota lobi o comprendre wato na makoso ka kosimba ka na nenga fier challenger ya makasi yango moni biloko tu dans le bawana vraiment otika la bongo saka na souci ko luka c'est ça tellement ba goyi ba ya makasi ba pimela na bango moko ya mukio ya pesa bango tina vraiment bokabela na ya lipa ka bat moyen na nzoto ka bokabela bat biso zayi ba challenger kapash nzamba nanga témoin na fandi sanga kimia te so na piaka vraiment tenga na kokate na kokate ADN pe na koza masa nanga Jean-Jacques Azati lelo vraiment on est tomba copito sili to baby qui joue dans les makasi tu as biso soni bon ça va bien na biso capage o ma ke na bien ya faut ça challenger faut ça la master challenger surtout benda ya mon biso te so tozana ba masa musu batanga ki pour to tomber na bango te mentalité ba to batanga ba sala misala na soni et non pas ça oh non on va vérifier nino quoi peut mon ani en moto on va vérifier nino oh disote mama c'est ça ça qui ça ikote ba bokilo makasi ba moni nga pe na moni ba tala John ngai ko lobi bien ko pe kufi ba le baby so ba moni bof na kata nini oh mama so za beau frère ou ça ba moni ba ke pesa sam ba fou beau frère moi na bien na linga la lanza la te ko pe na ça faut vivre pour les européens qualification c'est ça correct le monde on peut d'Angola aux la maçon menuisier qui donne pas ça la fautité baba ça fautité ba lauréat yeyo ba lo ezangi bisoa on a Congo ça na Congo so sala ba muni mbongo batuna azuela mona ni wasaka ba man ba minimiser ndebe ko bomi ko bomi de batika na lokumu ya kozanga biso siko to tika na kozanga ya kozwa ya makasi cop tout travaux na ba français na bino le mbale moyen on va faire bien la cabine d'autres mibala français makasi maman je suis venu avec un intello on a famille après sibinoni bon mibala batinga bangwana c'est ça bangwana ba tsaka ni cotisation ni na matanga français moyen moi ça okuta mama okunga moi si azokemba na libala te soka ipa na bango na liboso ke na ko taso mama zo dongola bandi pondu mama bolo so mende pondu okungi pondu sokola c'est ça wana ina nzala so sengela na mobile pake ndo liese yo ba kana nsani to kana mo sani mo zonga nango ya na sani so bunga mwana na ita misu pepe lo kwa muibi makasi mwana zana mukeme lo kose comme c'est misu makasi kwa soda
Et ben na na bisi soko matibisa mona nguba na chauffeur était c'est ba tutu bachaka ke mona komi lokoso ozoko soko kimselo ya pe yo ka batabisi batima mama tika e ko aza bébé aza mwana bo pesa moi je peux pegar liaka moi ça na chele bo soni ridicule mais soko ça biloko to utaka wa na manque ya une organisation capable organisation ça bon même très important papa organisation eza pesa yo valeur au salaka soko biko bomba $10 pesa ko respect bato libande ba komba te kemba ba kanzo ko soka lokwa bango mais yo lingi ba via maseki mais soko zengo tela basuba moyen ridicule grand ridicule comme biloko na sana tira na droit tuno ba question nyo so pas sungi c'est ça c'est ça eta ko tuno tazo banga so na tuno aussi akosilika tokaba dignité que ça posenga ça posenga qui est kasiti kasiti alongoli barrage maman ndenge olesaka mwana boye eza nini c'est ça ote mama ke pembeni ote acholingai très bien soko yo moko tomona kama tuka otolobi vraiment zamba pambola la bino fort vraiment on est ensemble écoute prochainement bye Capage TV. Capage TV. Capage TV.